Oui, oui, oui. Bana Kim, Bana Europe, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba. Yasika yango eye wapi na Aka Dubai. Na Aka Dubai, toza na service lokola, hôtel, bar, na restaurant. Na hôtel, okokuta ba chambre VIP, lokola, Dubai. Ba chambre yango, wow! Bilenyo yo wapi, olali pongi, ozongi bébé. Na Aka Dubai, awande makambo ezali. Soki oye na bar, toza na ba DJ bien qualifié, na ba ingénieur ya bien, na ba fille ya bien, ba serveuse, na ba serveur ya kitoko. Oyoke, soki azo servir, olangwe na nomelite. Na Aka Dubai, bilengi na bilengi, bisengo na bisengo. Bwetu nanga soki okozwa Aka Dubai wapi? Eza juste na avenue bypass na commune ya Makala. Référence entre Rokwengaba na triangle kaka na kati wana okokuta Aka Dubai eza en étage okomona ngo eza na peinture ya rouge bâtiment moko ya kitoko moderne yaka okozala jamais desi soki okoti na kati toza na ba shisha toza na ba champagne na ba whisky préféré na bino nyoso na ba chambre ordinaire toza na ba chambre lokola matonge toza na ba chambre lokola gombe boya ebele awa na Aka Dubai olingi ozwa biso tala kaka na bande d'écran na bino okomona ba numéro de contact eza wana benga soki oyebi ba référence te tout na mutu nyonso soki oza na triangle soit na Rokwengaba avenue bypass numéro 1 boya bokozala jamais desi nulle part ailleurs kaka na Aka Dubai na Aka Dubai nakei Aka Dubai Aka Dubai c'est bien Kimbi Aka Dubai bomona akoti wenze yewana akoti wenze yewana titomoni Clarisse asisi ko pona kambanyoka alongoye na kambanyoka yewana tomona toyebita kenda olukani na ngambo wana yemo kaka ayebi ya bepisi na bepisi tomoni azo ndembe muscade ai piment vert poivron au la cuisine nae. Bon, sans plus tarder tout l'équipe tomoni yewana koti na cuisine moto. Il s'appelle ici moto tomoni atie babilo ko na nyonso on a préparé cuisine et bena très kitoko très propre. Awa sans plus tarder tomoni abandi kolamba. Siko awa lokola ye mutu akolamba ye moko a expliquer biso na baiba yebi penza ko. Bonsoir na balandi nyonso ya la grande découverte balanda biso en tout cas lelo toza na émission na biso ya Bilubu. Lelo za émission na biso ya Bilubu na kasi bino mo bomoni toza na maman na biso Clarisse boyebi pe aza moko ya bapanzi sango na la grande découverte moni abandi kolamba. Siko awa lokola ye mutu akolamba ye moko a expliquer biso na baiba yebi penza kolamba kambanyoka te eza ba mibale ebele basepela nango mais basi na bango anda ko balambela bango ango te en tout cas yo mutu zolanda biso landa penza na bokebi nyonso ndeni balambaka kambanyoka. Ah, bonjour maman la biso Clarisse. Bonjour maman. Tomoni ozo sala biso Bilubu. Est-ce que vous pouvez expliquer biso Bilubu ozo sala eza ya nini? Maman na osala kambanyoka. Nazolamba lelo kambanyoka. Ok, j'espère que bino mo boyo kina mnokone ke lelo osala biso Bilubu ya kambanyoka. Mama, lakisa so de balamba kambanyoka banda na maya moto tombala moka na kata nzungu cheka mba moto ndeni. Na bandeki na maya moto nazwi kambanyoka langa na sokoli yango très bien na tiango na maya moto parce que ezala mona mwa basola milinga place eutaka vraiment ezayaka mwa basola milinga na tiango na maya moto ebimisa mwa sola milinga wana tango ebimisi sola milinga nazwi na passe yango na maya propre na komisiko kotala na kasi po bisi tozolia na bana papa pe aliaka bapapa misusu balinga mikuwa te vraiment yango fo kofongola yango na kati
ezalaka mwa erreur bamama misusu tosalaka tolambika bongo na bamikuwa ezalaka vraiment bien te ndenge eza boye deja nasalaki yango nalongolaki deja bamikuwa mwa mingi yango nazopona eza su na problème vraiment te ma ya moto mpe deja nasalaki eza deja propre yango nazotia sikoyo na sauce na biso oyo nasalaki ya matungulu poivron mwa aubergine natuti ndembi mwa ndembi nanga nakataki mpo nalingaka mingi ndembi ya kokata natuti ai na mwa muscade ndomoni nasali mélange nanga mwa mitu mpe ya kambanyoka fo kolongola parceke yango mpe esisaka mwa apeti na mesa oyo eza mitu moni kolongola yango eza mitu ezalaka mwa salite yango mitu ya kambanyoka tolongoli na kati na biso ya kambanyoka etikali kaka musuni na musuni moku eza te tolongoli yango eza propre nyonso tu tosali oyo eza motu nalongoli tolongoli yango nyonso tu kambanyoka na biso eza kaka misuni ya pamba mitu yango nyonso etikali misuni na misuni yango tozosala awa. Ok, merci maman na explication na biso ya bien ndenge mpenza ozolakisa biso ndeni balambaka. Est-ce que kambanyoka yango ezalaka nyoka to kambanyoka mosusu nyoka mpe mosusu? Mama eza mbisi babengi yango na nkombo ya kambanyoka eza nyoka te eza kambanyoka eza kaka mbisi bakombo vraiment baluba vraiment ya bien bakobenga yango twisha wana vraiment baluba oyo ma bayebi yango bakobenga yango twisha soki twisha biso toya baluba kini mama fo comprendre ka elobeli bakobenga yango twisha mais biso tocomprendre te soki mo wana ya kambanyoka ebimela biso wapi mais ebengamaka mpe yango nasali mélange na ngai ya kambanyoka parce que ezalaka des sortes misusu ezalaka egumbama elingama ebimaka na kati ya banzete nango yango mpe babengaka twisha yango mpe babengaka yango mpe kambanyoka oyo mpe babengaka yango kambanyoka eza vraiment biloko mingi tokoki kolesa bapapa na moyen moko ya mokie tokima mwa bavivre fo tokokai mpe kolamba mpe soso tokokai mpe kolamba mpe mipanzi me natali biloko wana eliamaka mingi yango lelo nalingi namema mwa ebulu mwa ya sika totiki biloko na biso etoka malamu etoka tofiniki yango mwa ndambo mpona ebimisa mwa gu wana yango na niveau nini nafiniki ya biloko na ngai kambanyoka na ngai ebela na eske ekotala yango namoni sava yango eza biloko ya minute oyo papa vraiment akoki ndenge azokota ozosalela ye ka vite feti ake sokola tia fanda na table akuti mpe biloko bandaki kolamba exemple ndo olobi papa ye aza na besoin alia biloko moko ya mwa ekozwa mpe combien de minutes? Bon, ezwi ata ba 30 à 20 minutes okosisa na fufu na biloko nyonso na mosafu na makala taka makala obika akini tolinga olamba na makala mpo biso makala ebakisaka mwa pimbo na biloko ezalaka mwa elengi nga vraiment bagaz wana eza nango bien me namonaka ndeti ebekisaka biloko mbangu biloko ebeli te ezalaka nango bien selon nga namonaka etokaka mbangu moto makasi me makala na biso oyo eza bokoko ti ezokende malembe biloko ezobela namoni mpe no ya okausa supu ifo mwa supu oyo elekisaka mwa makwiti namoni ekoki nango biloko na biso ebeli mungu ape namekaki deja ça va déjà. Ok, merci beaucoup maman Nabiso Clara Biso Bilubu ya somme. Ziki. Partager mission yo et ça la bien makasi maman Nabiso Lambe Biso Bilubu na baebo bandaki mission na reta kozonga mwa sima donc ndenge biloko ezomata na mesa ako expliquer biso eloko moko ingrédient nini ekoti na bilubu asaleli oui to asali mafuta mbila akoyebisa biso vraiment aza na mpona biso na la grande découverte la question eza ya bino ba réponse eza ya biso vraiment merci beaucoup
à suivre toujours continuer ni eza ya kolia kambanyoka na safu. Bon eza kaka bameka bayokela elengi nango safu eza peka donc na tion na ndeka légume. OK. Donc na tion na place à légume. Donc tous en période à safu. Vraiment, il y a une période à safu. Donc ça dit que c'est leur période. Et les kabongo ni surtout au lia. Faut boire à safu pembeni. Encore tous le temps qu'on somba légumes te. Normalement kamanyoka au fait au lia on ndunda. Maman soko aussi temps qu'on lamba ndunda no sali ndunda no pembeni. Manyo so binde to sala ndunda na biso. Ya moi pembeni ya ko servir na ngona mbisi. Soki mpe ndunda eza te nde toza na nini na safu boye safu ebimi okozwa safu ya 500 ya 1000 francs ya 2000 otie safu na yo pembeni ozolia kambanyoka na yo na safu na yo oyoka mpe elengi ya kambanyoka na safu nde ezopesa mpe makambo eza bien totala yango na mai tokoya kokotisa yango mai namoni sava safu na biso tozobimisa safu na biso totiaki mai mungwa na kati ya mai deja eza nango na problème te namoni eteli vraiment kitoko nde tolinga mpenza elembi nango vraiment bien tozobimisa safu na biso tolia naturel mama vraiment ici c'est naturel c'est biso ekoti produit chimique te vraiment safu na biso yango toza na période ya safu eza pena na protéine mo ya makasi mama nyonso fo alingaka ntango foi moko ebimi swati eloko moko ebimi légume moko fo koliaka yango esili bilubu na biso yango oyo ebeli na présente yango na table na bato nyonso tu oyo balandaki biso na ebandeli te naza koexplike ndenge kambanyoka na biso ebeli lelo nalambaki kambanyoka nalambaki mbisi oyo tobengaka kambanyoka nalambi kambanyoka mwa safu nanga mwa pembe kambanyoka nanga nasombi yango na wenze na biso kaka oyo kaba wenze na biso ya Birmanie wenze mwa ya Birmanie nasombi kambanyoka nanga na wenze na ye nango na sokoli yango malamu na sokoli yango kosokola na sokoli yango na tango na mai ya moto parce que mbisi oyo ebimaka mwa sola mwa ya milinga il faut ko chauffer mwa mai ya moto tango na mai ya moto tango na silisi na longoli yango na mai ya moto esali mwa kolemba na bandi kobimisa mwa mikuwa wana ezalaka na kati ya kambanyoka parce que ederangeaka mwa bapapa ederangeaka mwa bato kolia okobimisa yango na ndenge kepanzana te bimisa mikuwa na ndenge ya mwa stratégie musuni wana kaka ya kambanyoka etikala mbisi wana ntango nabimisaki yango na mai nazwi na sokoli yango lisusu natia yango sikoyo na mwa esika nango ya propre nazwi natie mafuta nanga na moto ntango natie mafuta na moto deja nabongisaki baepise nanga epise nini balandi nasaleli kambanyoka oyo nasaleli poko na biso ebengama ke na oignon te matungulu nasaleli matungulu na biso nasaleli ndembi nanga nakataki yango na préféraki nakata na tuta te nakati ndembi na ngai natie pembeni nasaleli poivron bapoivron nanga nakataki pembeni mwa pilipila mobesu ezangaki te natiaki yango pembeni naye kosalela ai natie mwa bambuma ai na ngai wana natie naye kotia mwa aubergine nanga mpo epesa mwa sauce nanga mwa kilo nasalelaki aubergine nabongisaki yango nyonso to ezalaki deja esika moko na plateau naye kozwa mafuta nanga natie na moto natie mafuta nanga na moto nabongisaki baepise nanga mwa tomate mbuma ezangaki te natie naye kozwa matungulu nabwaki na mafuta fo echauffe balandi mafuta fo ebela ebimisa solo ya huile wana nasali yango na mafuta mbila te nasali na mafuta ya huile mafuta na biso ya huile huile nyonso ayebi mafuta na otanga komba mafuta nasaleli te nga nasalika na mafuta huile
nazwi mafuta na nga natie na moto eshofaki vraiment makasi ebimisi solo wana nde naye kozwa matungulu na bwaki obwaki matungulu otie bapoivron otie biloko nyonso tu nabongisaki nadindisi na mafuta nabandi kosala sauce na ngai wana nasali sauce na ngai ebelaki malamu ntango ebeli malamu naye kozwa mbisi oyo nasalaki deya nabongisaki natiaki na kati ya mai napasaki yango nadindisi na kati ya sauce wana nde nabandi kobalola na baloli napesaki yango ta mwa mokie nafinikaki yango etokaki mwa mokie eza vraiment biloko ya miniti mingi te ewumelaka mingi te donc papa koki oya ntango okika mutukeleli oyoki moto na makolo kokoko banda mbala moko kosala yango tia sokola tia fanda na table miniti biloko ekosila deja ekobela ewumelaka nango te nasilisaki biloko na ngai nafinikaki yango etoki miniti moke ekitaki nde nakie na kosala safu na ngai natiaki mai na ngai ya moto ya safu natiaki mwa mungwa mpo mwa mungwa wana na safu esalaka mwa sebene esalaka mwa bien safu na ngai mpe mai etokaki nadindisaki safu na ngai mpe yango oyo ebelaki mpe kitoko eza ya kolemba makasi apres nakie na kolamba fufu na ngai nalambaki fufu na biso yango oyo nalambi fufu na ngai ya moto nalambi mwa fufu na ngai nde naye na table na servi bainvité na nga baza awa bameke lubu ya lelo ya kambanyoka bayoka ndenge tolambi bango moko bakoloba soki nalambi ndenge nini mwa mungu ape eza mwa akokoka bon elubu yango oyo toza na table bon appétit hein? Oui. Bana Kin, Bana Europe, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba. Yasika yango eye wapi na Aka Dubai. Na Aka Dubai, toza na service lokola. Hotel, bar, na restaurant. Na hotel, okokuta ba chambre VIP lokola Dubai ba chambre yango wow bilenge yo wapi olali pongi ozongi bebe na Aka Dubai awande makambo ezali soki oye na bar toza na ba DJ bien qualifié na ba ingénieur ya bien na ba fille ya bien ba serveuse na ba serveur ya kitoko oyoke soki azo servir olangwe na nomelite na Aka Dubai bilengi na bilengi bisengo na bisengo bwetu nanga soki okozwa Aka Dubai wapi eza juste na avenue bypass na commune ya Makala référence entre rond-point Ngaba na triangle kaka na kati wana okokuta Aka Dubai eza en étage okomona ngo eza na peinture ya rouge bâtiment moko ya kitoko moderne yaka okozala jamais desi soki okoti na kati toza na ba shisha toza na ba champagne na ba whisky préféré na bino nyoso na ba chambre ordinaire toza na ba chambre lokola matonge toza na ba chambre lokola gombe boya ebele awa na Aka Dubai olingi ozwa biso tala kaka na bande d'écran na bino okomona ba numéro de contact eza wana benga soki oyebi ba référence te tuna mutu nyonso soki oza na triangle soit na rond-point Ngaba avenue bypass numéro 1 boya bokozala jamais desi nulle part ailleurs kaka na Aka Dubai na Aka Dubai nakei